Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste votre bête Tindika TV pour qu'on ait des informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Mbote bandeko balandi ya 6 internet ya Tindika télévision ezali Wabino Sephora Kings oyo bomesana kolanda la betando mike na bino bomesana pe toujours ko mona biso ndenge bomesana toujours ko yamba pe ba actualité na biso bozala toujours branché pe côté na kata site ya Tindika télévision. Je salue mes boss Papi Kelly Rifin Kisombe dans na plateau nanga nazali nga moko te nazali na moko Wabino ya mwana mboka o boko découvrir kala mingte ye moka ko se présenter pe akopesa melabino ba actualité ndenge bomesana ko bonjour mon ami. Bonjour, merci. Comme on a Ezekiel Mpoyi, Azali congolais, Moussa Inanzambe, et voilà pour la petite présentation. Prophète Ezekiel. Merci prophète Ezekiel. Prophète Ezekiel, tosile komona to procès sile ko salama lundi ya mwana mboka Vital Kamerhe ndenge sile koleka malgré tout ce qui s'est passé en dehors ya bisonde ba exception to kota mo ba mbrieme sala ki ona mais par rapport à ce qui s'est déroulé là-bas to sile komona mai oyo mwana mboka Vital Kamerhe asile koloba par rapport ya ba propos to ya makambo asile koloba kuna to kozo mo makasino ponango. Bon, procès jusque là dans l'ensemble et bandeli nango et ça malamu. D'abord faut féliciter pour justice tina niveau oyo. Il est dans les bons. La justice élève une nation. Makambo tozomona na mboko etikala osala mate. Ezaki justice ya babola. So mobola sali mabe, un homme faible sali mabe, awana ba kango ba sambisi. Mais mutabo zui, soka sali mabe, ana problème te. Mutambongo so sali mabe, mutamakasi azana problème te. Donc justice est aussi mbaete. Tozaki na justice moko déséquilibré, lelo équilibre zo kota na justice. Alors ce qui est quelque chose à féliciter parce que même Bible le dit que la justice élève une nation. Les autres hommes ont une nation à biso et comme ils ont élevé la justice oyo lelo tous bénéficier na. Merci mon mboka tosile comment na été libanais o asili ko zoma pe esika mongola mon mboka Vital Kamerhe asile ko senga ba accorder liberté provisoire et que ceux qui va accorder ta ko se suicider et puis en plus asile ko loba été na procès aussi ko sala lundi était ayebi koloba français et tout mais il y a des images qui sont sorties et que à lobara français et puis à Oumeli awa na Kinshasa to ko zoma idée na to ko pesa mela biso par rapport ya maloba o ici ko ute pas libanais. Bon, ezali ezaka ba aventure o bazo sala. Ezaba jeu bazo sala mais ce qui est déplorable que aventure ya nature wana na niveau ba komel nango ba ko sala ngote. Na minute il faut le coopérer à la justice que ko sala ba arrogance, ko sala ba semblant parce que cette même personne de Libanais nous l'avions vu dans l'interview ben là zo s'exprimer na français ko le quand même na congolais. Zomona. Donc ezanango ba comédie mais jusque là toujours là. Je crois que déjà dans son introduction, Congolais nous a eu quand même moins lumière à comprendre que Makamboza Boyezo Kende Boye. Et voilà, nous entendons le rendez-vous du 25. Qu'est-ce que cela va donner? Merci mon mboka. À propos du rendez-vous du 25, n'est aussi comment on a été tout ce qui se passe là-bas na procès. Ba mboka misusu bazali koloba été ba ko relâcher na bango ye et que ba ko accorder mais c'est mon mboka Vital Kamerhe ba ko accorder liberté na ye donc pour na mayo ezali koloba ma okoko lobani to ko bakisa moni. Bon so il s'avérait kaza innocent. Ba relâcher mais jusque là c'est quand même ba liberté provisoire est belle. Déjà quand vous voyez une justice refuser à quelqu'un une liberté provisoire, il faut comprendre que charge makambo ils en a charge na eleki kilo mingi. Donc ça makambo simple pour comprendre déjà suite pe fin nango. Donc c'est ce que je peux dire par rapport nango. Le 25 total a continuité nango et ainsi de suite. Na bato et mususu batikali o ba répondre na justice dans les jours qui viennent. Mais en tout cas ici tozomona Congo na biso et comme il pesa langue moko ya sika et comme il pesa couleur moko ya sika. Donc ça biloko nous félicitons. Nous disons merci d'abord à Dieu qui a restauré ces pays et secondo merci aussi au magistrat suprême
qui a permis à ce que la justice soit indépendante et qu'une justice pour tous. Donc voilà, on a koloba yangwana. Moi, l'amboka, tu sais comment on a été basilico remplacé, M. Vital Kamerhe. Mais il y a des choses ou des propos qui se disent que le monsieur qu'on a pu remplacer, comment se peut dire, a capacité ou bien on n'allait pas lui mettre en place. Il y a mon amboka Vital Kamerhe. Après on a ma candidature, on a pas ma propos, on a rôle dans la sur capacité en parce que ce qui va c'est que le président a jugé que Azali compétent. C'est un docteur. Donc moni Congo a tellement monté ma be kota makasi na makila. Donc ça dit makamnyo suko salama au président ko sala ba lukaka ke loko ya mabe. Président Vital Kamerhe zo yiba batu nyonso ba yembi ba parti politique nyonso zo benga le lobo opposant. Ba salama kelele ba marche kutu na ba kaliko. Hein? 15 millions d'habitants faut zonga. Bon d'accord. O tendenga zo chilomba zo kanga ete c'est que chilomba za na kata coopération. Bon, justice peut on a chilomba instaurer justice indépendante et qui peut dans makambo 100 jours et puis makambo suba la sima. Bakangi Vital Kamerhe o teza cop na bango ezali mascarade bakotika ye. La première liberté provisoire ale bango moko kako batambola bakaliko bapanzi na ba réseaux sociaux. Vital Kamerhe abimi ba otike na ndako na ye. Donc ozomona de mutema ma na makala azana makala te ça dit que mutema mabe kota na kati ya ba congolais et bato baza la base nango ezali ba yi politique ya mboko oyo nde baza la base ya mutema mabe otozomona na kati ya peuple congolais pour o basalaka ndeti par exemple na mboka nso na opposition te bo nyonso baza ba opposant eza opposant ya ba règlement de compte mais opposition en termes clairs et opposition exatée parce que opposition na kati ya mboka il faut ezala opposition moko constructive. Oyo ozo dénoncer mozo pesa ba piste de solution mais oyo ba dénoncer ka kutu te oyo ne ba laksaka te kaka mutema mabe de o nyonso président zo sala basi ba signa déjà charte moko ke nyonso mo konzamboka o sala il faut expliquer ba tukeza mabe nyonso ko sala eza mabe carburant kitina zo beta sur la carburant mutazo beta sur la carburant te mais carburant kiti ba voiture na bango bazo tcha ba carburant ba voiture ba makangu na bango zo ba carburant à la baisse ozo mona mais personne n'en parle. Oh, ce sont des choses où il fallait qu'on vende, qu'on félicite, qu'on loue. Et ça va pas y a changement ya makasi. Donc ndenge mo pe bato social ngana seka kapo ezaka lokuta. Zela ton bato bandolia 3 fois par jour. Bato baté, il faut te lire à 5 fois, 10 fois. 3 fois pour la dollar ezo matase ko matako. Non, eko kita nango mama yo eba kite ke carburant okita. Carburant kiti ndenge mo pe dollar eko za stabiliser. Donc nous sommes dans un pays où les gens sont animés d'un démon de méchanceté. Un démon de méchanceté qui ne savent pas reconnaître les mérites des autres. Ils se disent qu'il fallait ngaina zala awa, ngaina nangana sala malam. Non. Donc c'est ça le Congo est déplorable. Moi l'amboka to beta moi masolo ya pasteur o azali pe moko ya mosali ya nzambe lokola yo na par rapport ya montage to eloko esili ko bima ete esali ke ekitisa ye to bato bazo luka ba kitisa ye to ba sambuse par rapport ya ba sexy tap si on peut dire ya ba photo malgré que on a dit que ce sont des montages mais to celui comme on a été lelo azo se présenter na parquet pe akene ko samba pona yo par rapport ya ba biloko to bato basala ka biloko bongo ya kotara ba fausse accusation likolo ba sala nzambe to kozomo makanisi na opona ngo. Mais quand ceux qui font ça sont maudits d'office. Bana noé ba lakela maka mabe pona ba monaka kaka bolumbu ya papa na bango te mais ba monaki pe ba sekaki. Ils étaient maudits. C'est le seul pays au Congo où la pornographie est en ampleur ko le kabilo nyonso. Donc ici les gens aiment la nudité plus que tout. Les gens aiment la nudité au Congo plus que l'argent, aiment la nudité plus que la vie, aiment la nudité plus que même la Bible. Donc, ce qu'on dit, la bonne nouvelle est Kabola Maraté. Ici, Carburant Kiti, na tika lomo na tena ba réseaux sociaux, muta sa l'émission, boa bazara na poto mingi. Au vende sali émission na Congo to Carburant Kiti. Ezandengeni il faut te féliciter, mais te proposer faut pas ça la boy qui t'a susta boy. Te, ezaka ka obolumbu ya mungani mutukingane bimi. Et vous prenez plaisir de partager, de publier la nudité soi-disant d'un homme et de Dieu. Il est d'abord homme. Mukuna n'est pas Dieu, Mukuna est homme. Il a des faiblesses comme tout autre homme. Il a des erreurs comme homme nyoso. Osomona.
cette vidéo-là, d'abord, dans son ensemble, c'est le montage. Ezala yeto yete dans tous les sens. Ezala un montage. Malheur na mutoyo, azaki na laboratoire pour remonter ba G andengwana ba coup andengwana contre l'homme. Ezali batu FCC. Te wana na yebité parce que na ko lobate que ça bango. Mais bato ba sali yango bazo landanga. Mais nazo expliquer bango que malheur ezali kolo na bango. Parce que ça malheur ko attaquer kaka bango te et ko continue tina ba génération na bango. Ba comprendre que on ne combat pas un homme de Dieu. C'est Dieu qui l'a établi serviteur. Mutumota benga mukuna koma musala nzambe. Nzambe ne muta commission musala nzambe. Jour nzamba ko sepelata za musala nzambe. Nzambe mo kaloba ke mukuna yo vi boy na sepelito za musala nzambe. Et les réseaux sociaux te. Ozomona, et les réseaux sociaux te. Bon d'accord. Pourquoi est-ce que bimika kana temps oyo mukuna osala ba dénonciation? Ozomona. Donc il y avait mieux peut-être il y a lukata musuko coopérer ko collaborer que ko kende ko sala ba biloko ande tiwana bon na yebite effectivement bato basali lolenge wana mais bato basali ngo ba yebi. Mais de l'autre côté aussi les quotas là été na émission ezali ya bosolo na politique basile ko tuna ba question et pas avec mukuna soki azali na lopango esika oyo la dame asili ko loba été amema qui et tout asila ki ko de mentir en haut mais quelque part on peut dire aussi à part ba sexy tap il peut aussi avoir des choses cachées malgré que basili ko publier la photo na sexy tap. Mais le logo caché pas n'est pas évêque. Parce que yo ko luke logo caché pas évêque pour nani. Pour en faire quoi? Azam mosala nzambe. C'est un père de famille. Yo ko vanda ka bando luka et logo nieza caché pas mosala nzambe. Donc ce sont des travaux inutiles. Donc la mentalité à congolais. Le congolais tourne autour ya makambwana. Congolais zaka kalikolo ya makambwana. Muku na vandi awa a dénoncer ba makambo belé toyoki awa. Tozoka ba tebele na ba poto kuna baza ba combattant ba isi bango abakanga susute soki yo zoko ya solo za combattant fout avion ya ko sa makamu kuna sali awa do monique même na bo bazaka na poto basala ka ba aventure ozomona basala ba aventure za coopération na bango ba justifier ba mikanda na bango na poto kuna ozomona mais ce n'est pas bon sur la tête d'un peuple innocent. Ce n'est pas bon. Moukouna c'est un serviteur de Dieu, il reste tel. Donc, vidéo moi je déplore quand Moutou a sali vidéo je déplore les ali biloko Sony parce que na kati ya vidéo ça na ba contradiction, ba audio contradiction. Cette femme va présenter biso yemoko azana ba contradiction. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais tu dis que ça va aventure peut ba mascarade. On a eu bosangani ya coalition eza ko exister to eza ko exister sous. Bon ngana yebite ngana kata coalition te existence ya coalition ou pas oyo ngana zana ngweza nini. Ngai mon problème c'est que nous tous alignons nous derrière le chef de l'État. To simbaye to tongamboka oyo notre beau pays oyo ba koko na biso batikela biso. Po biso to tikela ngana ba génération ko ya soki yeso asongité. Donc c'est ça mon travail. Et c'est ça ma prédication. Voilà. On a souka to comme ochité na souka émission na biso pona o etali enseignement tosil comme on a été ba émission bazali ko ba ezali année blanche et tout mais tosil comme on a été basila ki ko proclamer que ba cours comme ko pesama na télévision ou bien epesama ka en distance pona yo likanisi wana ezali malamu te to peso ki ezali ya ko pesama na télévision bisika nyonso te bezala na courant pona yo makanisi na yo par rapport ya enseignement on ka ezali ba possibilité moko lukaka ka pona ko mettre ban na biso dans des conditions yo dit qu'il y a instruction. Parce que nul n'est ignoré que tous autres traversés par moment où il y a crise makasi le monde entier. Alors donc s'il y a une histoire dans ce sens-là, bon, toujours observer nous voyons un peu et vous appelez initiative à ma bête. Toujours à la page quoi. Toujours dans le cadre de l'actualité, nous toujours koyela bino information. Boyo kamae bana mboka oyo ba ya nole bino bana mboka ya MLP to sile ko kita la siège basi ko pesa makanisi na bango sur tout ce qui se passe na propos oyo etali ba procès ya mwana mboka Vital Kamerhe Bolanda et puis to kozonye la bino sim. Bonjour papa Langai. Bonjour maman journaliste hein. Bandeko bazali kolanda la carte système internet ya Tindika télévision bokonga bayeba qui est le papa qui est juste en face ya caméra to gros ma présentation na part na yo. Bon ngai kumbu nanga maître Tison
nazali maréchal ya ba combattant ba tant on a ba combattant ba to ba sa combat pour libérer peuple congolais wana ngai ndi maréchal wana eza ba batizanga ngona ba papa Tshisekedi ba président Félix ba président Moïse Katumbi donc ba o nyoso ba sa combat pour mboka honorable Franck Diongo président na ngamoko. Merci, cher internaute. Donc, Tokoro, sous présentation. Bonjour, papa. Bonjour, maman journaliste. Dans ce pays, il y a trop. Vraiment, Ndengi Boué au Talangaï. Kombo Nanga, Maître Bessi, Sao, Nazali combattant. Il y a MLP, mouvement, le Mundi, c'est progressiste. Il y a honorable Franck Diongo, Bato Baro Bundisa contre anti-Valère, il y a Mboka. Bato Yo Bako menacé, pas menacé qui pouvoir à Kabila. Bato Yo, Batelemela Kabila, Tilelo. Donc, Ezali Bisso, Oyo Kabila, Akanga Bisso, Anyokola Bisso, a maltraité Bisso pour na Congo. Merci. Tokoro Zapé, présentation à Sima. Bonjour, Ndeko Mobati. Bonjour, Ndeko journaliste. Tokoro, la présentation à part. Oui, nga comme on a Fiston Monganga, héros vivant, naza parmi les 15 combattants Bakanga le 19 décembre pour le départ et mandat à Kabila. Merci, cher internaute. Bilomo aussi il y a la présentation. Toki maman lomba on a l'actualité. Moi l'amboka maître aussi comme on a été procès il y a Vital Kamerhe ici ko salama et mais malgré que basili ko reportango. Mais ici ko le kakuna et puis ba mensonge musu to ba propos monsieur ici ko bima kuna tokoro zo mama kanino par rapport non. Bon le problème est zali ba congolais ba zala na boké di ba landa biso to ba yo kama vraiment. Au moni Congo le lot le qui justice et telemisaka mboka justice mte matisaka mboka le lot ceux qui Kamerhe nenga zali kuna a ke volonté na yemoko te eza mbeba oye a commettre yango e commissaire kuna le problème est na Congo INC batikana nous ba distraction bliko ba rolobana eza makambo ya politique te eza makambo ya mbongo ya mboka Kamerhe ceux qui le ba interpeller ki Kamerhe parce que batwana batanga ki Kamerhe le Kamerhe ye bâtir la liberté, bâtir la mandat d'arrêt provisoire. Alors que, dans aucun mois, procès on a tous là qui ont obisonné sur l'andi procès on a Kamerhe a ressemble à Mabé, a creuser les boulons na yemoko. Alors ma contradictoire yemoko bloqué au sala. Alors que y a sa coordonnateur te maman. Yemoko li sous on dit maza superviseur. Yango mona qui juge alors ba noter. Au moins maîtrise juge on a zanango. Na biso Kamerhe a condamnation. Pour la nini, yé a reconnaissance que tala a yana orgueil devant justice. Trop sûr. Trop sûr exaté. Parce que ceux qui trop sûr, maintenant, vont dans la prison. Et ça, comme justice, c'est comme ça, l'état de droit. Tant qu'il y a un orgueil, il y a salle. Alors, soi-disant que, dîner comme ça, j'ai témoin sur intellectuel. Est-ce que juge Joana donc a maël été? Donc, juge Joana, il y a un nanda, il y a un vent d'Issaïe, pas sambi saïe, il y a l'équipe à Dieu sur maël. Et ça, m'a bon côté. Et ça, m'a oh, il y a une vérité, banambongo, et bima. Parce que azali mutu moko omoni lelo mboka na biso ata Kamerhe ko wangana mais ayeba ke batu baluki makambo to batelemisi makambo to eza batu ya FCC ilunga na conseil des ministres bango batelemisi ke président yango président lobaki bon soki ndenge zali wana justice et salama eza président bazo sala justice na sa avant justice na président bengaki pembe na tunaki ce que le président a appliqué dans makambo bongo ko monenga tanga komba président comme na yebi Félix Sakamaboko pembe tu es déjà caméléon d'Engazalaka. À ça, soif d'argent. Tu as le basura, il y a 9 millions. Vous comprenez? Donc, tu as mbongo ya mboka le rôle ya bangu. Biso ba to moneli li passe na mboko. Biso to sacrifier ba corps et âme na biso. Biso to perdre batu. To bénéficier na nté. Mais comment on va bénéficier? Ben loko to lingi yango to lingi justice qui était na suka. Makamba ko intimider justice ezate. Demain na moni na o le kabona moni juge na rotamble na 3 policiers. Vraiment félicitations au gouvernement. Félicitations au gouvernement ndenge boko protéger juge. Vous comprenez? Donc, juge Azala. Donc, na yebi si on marque au Kende, papa wana oyana imbécile, papa wana s'il te plaît, limbisanga, papa wana libanais wana. Aye a la mal. Aye a wana 1968. A celle 52 ans, papa na yebolo balingala, aye bolo ba français. Na sala ba vidéo na lo balingala na yebiye. Mais tela lingo kosa. Yam datenga Kamerhe. Vous comprenez? Yé bango ba katsa bon, oya li premier soupe. Premier audience c'est la première soupe. Le ba ko Kende ba contradictoire. Le ba ko benga be. Au moins l'idée de la deuxième séance, troisième séance, quatrième séance. Pour le procès pour ça 3 ans et que ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ba ko kwea kaka na libulu. Na yango na ngo to ko yebisa ba congolais. To soutenir justice na biso. Justice na biso sala musala na kamwe ba congolais mususu. Ba komi ko lingani no te ba yo ke la Kamerhe mawa. Comme mon entier masala ki des libertés pour nini. Babo yango merci félicitations. Juge président félicitations. Tolingi boy, mboka faisait la boy.
tela mwana nse makambo asali abomi bato anyokoli bato bakanga mwana nse bato comme le bote botika yebo pona nini to tolérer mabe mutu il faut à l'exemple il faut pas justice bando sala na mboka vous comprenez pour ko teya bato et ko linga lelo bato ba changer lelo ko ba yango wana. Merci mwana mboka toki tozonga moi pembeni awa ndeko papa na ngai maître tosili komona ete basili ko kotisa pe Soraya oyo azali mwana na ba makambu ya procès wana par rapport ya détournement tokozo mo makatino par rapport na bon nakoloba na peuple congolais eloko liboso to ba ko soutenir na justice mboka na biso babi mboka etambulaka na sembo tango justice pe eza na sembo état de droit o papa Tshisekedi alobaka na biso yango lelo tokomi komona yango esalama kaka état de droit oyo Mese Kamere alobaka tango président Félix asoka pouvoir yango o totika yango esalama totika ko intimider ba juge totika trafic d'influence justice esa musala nango ndeko na koyanola olobi batangi kombo ya mwana wana Soraya na makambu ya 100 jours mais soki batangi kombo na ye po aza incliné na kati po soki azanki incliné na kati ya makambo ate banga batanga kombo na ete boni mwana na Soraya kokoza na bakonti ya ba 9 millions ya salaka wapi asalaka wapi ba hectare oyo ba pesi na Libanais wana apesi yango na eta nini négociation nini baza nango ye Libanais wana Jamal na Soraya ki ba pesa ba hectare wana ya ba mapangu wana. Donc justice Rolandela makambo wana nyosu justice Rolandela makambo wana nyosu cette fois-ci peuple congolais a so batea peuple congolais a ko fungola misu na ye mbongo o wana o lelo bazo sambisa kamera eza mbongo aposha mutute eza ya yo eza ya ngai eza ya mboka donc eza mbongo bimi na trésor public omoni FCC au PPRD mbasaki motion ya makambo yo bomba telemelaki makambo yo premier ministre abisi président mbongo eza kobima na trésor public mingi mais tozomona musala moko te tokokende na audit mais tant président bakasane maboko pembe abi faut tokende audit il faut tokende audit musala salama tolobaki tozana état de droit yango loko liboso na félicitera président Etienne Tshisekedi Tshilombo tango azwaki pouvoir musala na ya liboso bana ko sala kati ya mboko banende obongisa ba prison abongisaki nde ba prison ye moko ayebaki ntina bazali kobongisa ba prison bato ebele basekaki babio bato bana nzala mosolo dollar ezokobuta yo kokitisa te bato bakolia te yo ozowela obongisa baboloko ayebaki mpo tozokende na état de droit ye moko président Etienne Tshisekedi alobi ke ngai moko naza likolo ya mibeko te nga mpe naza na se ya mibeko so ngai mpe nakwei na mbeba mibeko ekozala likolo na ngai donc il faut totika mosala esama na ofélicité ekolo na biso Congo lokwa nde baza ko protéger juge wana azana ba policiers azotambola na bango po toyeba dongolo miso bazaka mingi. Merci de comme na suka pona bato bazana po so kota contact na to ko zo. Merci so mutazana besoin na ngai plus 243 82 00 56 610 plus 243 82 00 56 610 c'est mon numéro. Le même numéro na utilisé rata na zana mikili ya poto le numéro na ngai yango wana WhatsApp. Donc, sur Bengingai, anytime, aux Ananga, pour des raisons de prière, de directives, conseils, nous sommes là. Merci, chers internautes. Merci, Nabino Baino, sur le message qu'on a sur la carte internet. Bon, continuez à s'abonner massivement à la chaîne Nabino Bozala jamais d'ici. Na Pessi Bambote na DG Konzi, na Pessi Bambote na Benedict Mwanza, Yali Datango, na Pessi Bambote lisusu na Vienangai Zefi depuis Paris, na Pessi Bambote na Baino Sobalinganga Sephora Kings. Bon, continuez à s'abonner pour la biso, ngape na kozala toujours pour Nabino Bambote lisusu na caméraman Nanga Chako. On se dit à la prochaine numéro. Ciao.